Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'adressaki na nation mokolo ya lobi vendredi na nzela etandoike wapi annonçaki bordonnance pour l'enterrement ya Denis Kadima. 25e réunion ya conseil de ministres esalamaki mokolo ya lobi wapi gouvernement a supprimaki taxe de registre des appareils mobiles au babengi RAM na mokuse pour na ba téléphone ya DGP. Par contre ba téléphone ya 3G 4G bango bako continuer ko futa taxe RAM pe gouvernement assuraki na Kinoa bazana kimia akolandela dossier yango tina suka. 4 personnes bakufaki na Rwenzori bango babomamaki na ba rebelle ADF wandi quelques sujets ongala bino toko développer une édition na biso ya mokolo ya lelo KNB News o nazali na plaisir ya ko présenter les bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balanzi kaka nde na lobaki ne bandeli chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'adressaki na nation mokolo ya lobi na nzela etandoike wapi annonçaki bordonnance pour l'enterrement ya Denis Kadima. Reportage ya Nomi Pila. A commis officiellement président de la commission électorale nationale indépendante, M. Denis Kadima, qui investi vendredi 22 octobre 2021 à chef de l'État Félix Antoine Tshilombo. Oyo a signé qui ordonnance présidentielle pour investir équipe Yango. Ordonnance wana etangamaki na antenne ya radio-télévision nationale congolaise na porte-parole adjointe ya chef de l'État Madame Tina Salama. Le 11 autres membres ya centrale électorale entériné semaine dernière dans l'Assemblée nationale bango pe bazali investi na président de la République. To rappeler que entérinement ya nouveau bureau ya CENI ezalaki contesté na conférence épiscopale nationale du Congo Senko, Église du Christ au Congo ECC, coalition la Muka dirigée na Martin Adolphe Muzito pe lisusu na Moïse Katumbi wazali na kati ya union sacrée kasi oyo pe atelemelaki makambo yango lolenge esalemi oyo bango bazali kobenga d'illégal. Kasi na adresse na nation congolaise vendredi 22 octobre na pokwa chef de l'État a annoncé qu'il y a une signature et ordonnance wapi ba investir ba membre du nouveau bureau ya CENI pour que processus électoral et banda enfin nyonso et salima malamu pour tous en élection na délai constitutionnel na 2023 ndenge mibeko esengi. Chef de l'État a annoncé qu'il est sous désignation et responsable et suivi du bon déroulement et processus électoral. Na allocution na ye à moins de 10 minutes, chef de l'État a félicité qui également président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia a pesa qui temps suffisant dans la confession religieuse pour retrouver consensus kasi bango baboya ki koyoka. Naboye a décidé qu'on signe ordonnance portant désignation à membre du bureau de la commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse. Président de la République démocratique du Congo a sengi na communauté internationale ba accompagner processus électoral et bandi na RDC. Na boye a sepela ki komona ke processus de désignation yango esalemi na ba normes régulières pe ezali ko concerner notamment désignation à membre ya bureau ya CENI parce que malgré manque de consensus dégagé dans la confession religieuse, majorité claire et s'est dégagée au profit à candidat au Azali Lelo intériné Toloba Denis Kadima. Conformément à la charte de la confession religieuse, de plus ou moins intérinement à la membre de la CENI et les régulières inscrites dans l'ordre du jour, il y a l'Assemblée nationale peut sous PV à 12 personnes sur 15 et Zelama qui peut examiner le lingue Longobani. Donc, le lot est normal qu'à soit décision à co-signer ordonnance pour la cocotissa équipe Oyo na Katia Monsala pour que Wabana Monsala. Je rappelle que M. Denis Kadima Azali, nouveau président de la commission électorale nationale indépendante, peut à côté de Monsala et l'ongona 11 coéquipiers naye bangonde bakokumbe na masolo na 2023. Successeur ya Corneille Nanga a bandi Monsala awa déjà ordonnance et Zalaki signé. Donc suite na Mikolo Zali koya Kinshasa et l'équipe partout. Kaka na dossier ya discours ya chef de l'État bakinois bariagisaki pour na discours yango bazalaki awa na micro ya Pegi Ilunga. Discours wana il fallait pas achaka dimawana. Kadima dato boya ka ekala. Il fallait pas changer mutu mususu. Ya ko chaka kadima ndeni.
pour pourtant kuna likolo bango na bango kaka atepeli te atake mwana mboka akadima mema biso c'est que 2023 élection kozala ya malamu te faut transparent ezalaka tozwaki mwana mboka tobike oui mwana mboka koti tokovote kalime ya malamu ekozala mais totala na ebandeli boye ye moko kuta leka lobi nasali eloko te tolongoli FCC atikali ye moko ya malamu mpe eza kaka te mutu moko te asonde cœur akadima po apesa ye position moko à Rolekisa Félix ou pas, les noms n'incluent rien. Puisque nous sommes en élection en 2006, comment Malou Malou s'est contesté devant les prêtres. Mais après, tout le monde est à Salaki. Mais ce qui est vrai, c'est que les Congolais basent à la Kimia, si à Koubangate, donc voter, nous mettons des comment dirais-je alors, batu oyo ba contrôler na ba serveur panique pe sala que eloko moko boye ekota obo bande ko kanisa te donc selon ngai na monyango eza pena likambo mabete eza peut-être combo ndezo renvoyer batu na moi connaître na moi imagination moko boye eza penza bongo te c'est quelqu'un de démocrate koyo ka eboye ana en sincérité maintenant on senga e a dépasser bitumba na ye azana bitumba makasi. Il a cette volonté-là de travailler, mais jusque-là, apparemment, il y a des bateaux qui sont dans maël. Et là, on voit ça, les gens qui sont bateaux qui sont dans maël. Il y a des dirigeants qui sont pasteurs. Les catholiques ont renforcé la manière, a renforcé la stratégie, a renforcé la cassina et à contrôler l'élection. Le grand problème, c'est pour renforcer ma stratégie pour le contrôle des élections. Atatotie Nani, je vous dis, même Nzambe, na Congo, il y aura pour cette élection transparente, les lotés. Catholique a renforcé ma stratégie. Ça fait un mboka au Congo. Ça fait au mona kembo que zamboka ya tout droité. Au mona mboka zamboka ya tout droité. N'importe ya Kabila, n'importe ya Kabila. Ba technicien ya Seni bajaika bata est. N'importe quel président Félix, technicien comme Kamoulouba. Ça fait des choses dans la classe. Ça fait classe, tu batu batanga bazali azuye na ndenge ke azobanga bitumba soki na tie neutre na kozwate na tia bato ba kobundila na ba kopesa na place. D'abord monsieur Kadima batu baponier bazali de 6 confessions religieuses. C'est-à-dire bazaki 8 6 baponier. Parmi les 6 wana baza balobate. D'abord ce sont des confessions religieuses. D'abord je vais na fonazonga na sima. Pour dire que avant mon temps comme un décret terminal, il y a un président Yasseli. D'abord, bazo le kana secrétariat technique. Oyo abe show la zokamba. Bazak plus de 60, ba éliminer l'article 14. Si ba na plénière ba ko ba 4, 6 ba yeko ponayi. Mais bandaka de mebimi situation ezaka ya baluba non. Wana eza complexe d'infériorité. Oyo batu bazanango. Dans ce pays, il y a place à Seni, il y a une école moko école Kambana, école Bourgo Kambati. Ce qui présente à Moulouba, il fallait 6 confessions religieuses, pas pour notre école Mosusu. Ce qui va police c'est par rapport à l'expertise, expérience. Dans ce pays, nous devons prôner sur l'expérience na boyepi. Mais toi, quand tu demandes moutafo, na babé chaud, quand tu moutafo, na bango. Mal, ba président soit senior ba l'école, ba yebaka élection c'est Kadima qui les a formés. Biso ko to yebaka Kadima te. Nga personnellement Kadima na yebiyete. To yeko yebaka dans Kambol. C'est-à-dire c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé dans l'ombre. Mais tant que on travaille dans l'ombre, banda ko former ba Malumalo, ko former ba tout chose wana zaki Kasayete. C'est parce que le va voter que le président Azak Kassaye ça pose un problème. Maman na biso ezambe Congo. Ndé le ko sangisi biso. Ceux qui ont la déclaration des politiciens pour un intérêt privé na bango pour diviser comme on dit en français pour bien régner il faut diviser ba diviser ba na mboka batu boye bako vendre te batu boye bako sala te ce n'est pas bien.
Bolanda 25e réunion ya conseil de ministres oyo esalamaki mokolo ya lobi wapi gouvernement a supprimé taxe de registre des appareils mobiles oyo babengi RAM na mokuse mpona batelefone ya DG pe par contre batelefone ya 3G 4G bango bakokontinue kofuta taxe RAM kasi gouvernement assuré na bakongolais bazala na kimia akolandela dossier oyo tina suka Nomi Pila mpona badetail. Lolenge elakamaki na premier ministre que gouvernement a kozwa solution na likambo etali taxe RAM na mikolo ezali koya. Boyeba que gouvernement ya République démocratique du Congo a décidé suppression ya taxe ya registre des appareils mobiles na appareil téléphonique nyonso ya deuxième génération donc DG. P à maintenir totalement taxe yango na appareil mosusu 3G 4G. Selon mes titres, gouvernement a talisi clairement que majorité à abonnés 75% utilisent nos téléphones à deuxième génération, c'est-à-dire DG. D'après compte rendu, il y a 25e réunion à conseil de ministres, premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a lobby que bako examiner sous question en profondeur pour na koyeba lolenge kani kozwa ba décision o ekoya de manière progressive. Pour le moment RAM eza supprimé kaka na ma téléphone ya 2G kasi na ma téléphone etikali 3G 4G bango bako continuer ko futa taxe na mobimba na yango nyonso. Premier ministre azwa qui rapport détaillé à question orale avec débat destiné à ministre ya Pétantique Augustin Kibasa Maliba au sujet à prélèvement sur registre des appareils mobiles. En attendant approfondissement ya question yango en conseil de ministres, premier ministre chef ya gouvernement a décidé kibongo suppression ya taxe a décidé qu'il bongo suppression et registre des appareils mobiles na ba téléphone de deuxième génération 2G ndenge tulobaki yango likolo pe atalisi que question yango ekozali sous débattu en profondeur pour la koyeba nini kosalema na mikolo ezali koya donc population eza na kimia yango ezali bongo moko ya ba point o epesamaki na 25e réunion ya conseil de ministres ozalaki présidé vendredi dernier na chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Communication ya président de la République pe sous quelques dossiers phares ezalaki traité lors ya 25e réunion ya conseil de ministres oyo. Na etali dossier relatif na grève ya enseignant ya ba école conventionnée catholique yango ezalaki évoqué pour le ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a informé le conseil des ministres na concrétisation et engagement ya l'état na etali bongo signature ya arrêté interministériel o ezali ko favoriser reprise ya ba négociation entre gouvernement et banque syndicale et enseignement primaire secondaire et technique. Nous sommes pour discuter sur la revendication à l'enseignant pour permettre reprise normale de la cours dans l'établissement scolaire. Pendant ces temps, le gouvernement a déploré bongo instrumentalisation à l'élève à travers manifestations et celle qui na Kinshasa. Peine na ba ville mususu ya mboka na biso. Boy Jean-Michel Sama-Lukonde a rassuré que le gouvernement ezo continue komi pesa makasi pour la meilleure prise en charge à secteur stratégique oyo. Na boy chef ya gouvernement a annoncé signature prochain à décret portant création et organisation et fonctionnement et établissement public dénommé Fonds de promotion de l'éducation et de la formation pour permettre de générer des ressources innovantes pour la appui dans le secteur de l'éducation. Et les manifestations à l'élève, kasi basengaki pe que bana baza na kimia parce que très bientôt nous se posons en ordre gouvernement et ezali ko travailler sur yango balobelaki likambo etali état de siège pe évolution ya makambo ndenge ezali kolekela kuna nyonso esalemaki kitoko pe conseil des ministres ezwaki quelques décisions pour le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Ah, tu proposé les bino portrait y actuel président Yassieni Denis Kadima. Bolanda. Denis Kadima Ouazali, présentement directeur exécutif et institution électorale pour une démocratie durable en Afrique et Issana Mukuse, à Botama le 21 septembre 1961 à République démocratique du Congo. Ancien directeur y a référendum, paix, élection, Yaouni, Soudan à mois à juillet 2010, 10 mars 2011, paix, conseiller technique principal y a PNUD, na Tunisie na mois avril 10 juillet 2011 azali sous licencié na sciences politiques et administratives na l'université ya Lubumbashi na 1987 lisusu azali détenteur
na master ya sciences politiques pe diplôme post-universitaire na administration des affaires ya université moko en Afrique du Sud na 1997-1999. Par ailleurs, Denis Kadima aza expert na élection, démocratie, paix, bonne gouvernance, paix aza doté na plus de 30 ans et expérience professionnelle, aza na actif na ye ba compétences solides na ba domaine ya leadership, planification stratégique, conception paix direction ya ba programme, levée de fonds, paix gestion axée sur ba résultats, réseautage, gestion ya ba ressources humaines, paix gestion financière. De 1987 à 1982, azalaka tour à tour chef ya service pe gérant ya succursale na banque commerciale zaïroise. Pe na 1995 à 1988 a dirigaka programme ya Ashoka innovateur pour le public basé en Afrique du Sud, a transformé avec succès organisation Oyo sous-régionale centrée en Afrique australe, na ONG panafricaine paix continentale, respectée et influente. Pelisou soit développé stratégie moko à lever ba fonds ou eko matissa ba revenu il y a 33% en moyenne par an na période il y a 10 ans. Loko la ba nommé ye na tête ya seni botala makambo kosala. Pour renforcer indépendance, impartialité, paix, transparence ya seni a sangisa ba force politique nationale nyonso sans distinction d'origine, éthique, géographique, religieuse, topé ya ba genre nyonso a mener ba meilleure consultation na bactères électoraux ba cadre ya concertation ils ont fonctionné effectivement à quoi améliorer ba relation entre CENI et la communauté internationale à quoi assurer une meilleure communication na public pe les sous soit améliorer la redevabilité ya CENI vis-à-vis ya partie prenante pe ya public Kinshasa et l'équipe partout. 4 personnes bakoufi na Rwenzori pe bango babomama kibongo na ba rebelle ADF. Nathan Siata pour na ba détail. Ba violence et zongeli lisusu en plein état de siège na territoire ya Beni na Nord Kivu. Au moins 4 civils lisusu babomi bango na ba arme blanche na poko ya vendredi 22 octobre kotane la Tongo ya samedi 23 octobre na ba village oyo ya Libokora Montilipi pembeni ya commune rurale ya Bulongo na secteur ya Rwenzori. Attaque ya basayan oyo ebandaki ba 19h heure locale. Nenge bazali ko témoigner na ba source oyo bazaki sur place. 2 personnes babomaki bango na village ya Montilipi pe 2 mususu babomaki bango na village ya Libokora. Ndenge bazali ko expliquer awa na presse locale. Monsieur Lewis ici mon représentant ya société civile na Bulongo. Parmi les victimes, ezali na mwasi moko, malheureusement ba civil yango babomaki bango à quelques mètres ya position moko ya armée. Déjà to sala ki ba alerte mais eloko moko et salemaki te pona ko prévenir ba attaque oyo ndenge bazali ko s'inquiéter ba source yango. Lewis ici mo abakisi lisusu ke position moko ya armée ezali située na Libokora ezalaki incendié kaka na ba même assaillant oyo ba commettra ki meurtre oyo. Attaque yango intervenu 48 heures après Oyo et salaka 18 morts mercredi eleki na village voisin ya Kalembo sur route Beni Kasindi. En tout cas bakondi ya mboka bo continuer ko chama yele poto ebete état de siège ko continuer ko sala musala kitoko titangu toko éradiquer ma be oyo ezali ko lelisa population ya este ou totango molayi. Kinshasa eleki partout. Les hommes qui les ont célébré journée des Nations Unies, Bokande Normi Pila, a pesé ba détail. Le 24 octobre, ezali journée des Nations Unies. Moko ya ba journée spéciale consacrée à l'organisme o ezali n'origine ya ba journée mondiale et belé na mokili mobimba. Journée des Nations Unies ezali offrir occasion à réaffirmer ba idéo énoncé na charte des Nations Unies wapi mokolo kotaka en vigueur il y a cela 74 ans jour pour jour lelo tokanisi yango choix ya date yango ezali arrêté ezali ko marqué bon anniversaire ya création et organisation des Nations Unies au biso stoyebi ezalaka créé pe fondé le 24 octobre 1945 jour pour jour lelo tokanisi lisusu mokolo yango pona histoire nango to noter que journée des Nations Unies mokolo lelo ezalaka proclamé
na 1947, 2 ans après création des Nations Unies. Na occasion de la journée des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé 77e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Na mokili mobimba na 2020 ezalaka célébré na vaste débat inclusif na échelle planétaire sur rôle ya ba coopération mondiale na construction et avenir oyo tozali ko souhaiter Organisation des Nations Unies ezali na bamboka mingi na kati ya mokili rôle yango ya makasi ezali kozongisa kimia pe ko maintenir kimia na kati ya mokili mobimba bango bazalaka toujours wana lokola ba vigie ya monde pona ko surveiller pe koyeba ndenge nini mokili ezali kotambola pour que kimia ezonga libela na kati ya mokili na biso yango ezalaka créé juste après deuxième guerre mondiale nyonso ezalaka mpona komaintenir kimia est-ce que baresir to te kasi bazali kocontinue mosala na bango jour pour jour bazali kobunda mpona kimia na mokili. Que vive la journée du 24 octobre, que vive la journée des Nations Unies. Kinshasa et l'équipe partout. Ministère évangélique temps dédié bango va organiser 12 jours de combat et délivrance na cadre ya 6e anniversaire église na bango yango ebandaki depuis le 19 et aussi la le 30 octobre ya mois oyo yo muto za na ba problème spirituel yo muto za na posa oza la délivrer occasion oyo epesa mi pona yo kozanga te. Mwana nzambe yote loko yo ministère évangélique temps dédié va organiser 12 jours de combat et de délivrance na occasion ya 6e anniversaire oyo ya église na bango eko banda du 19 octobre pe eko suka na dédicace ya temple oyo eko salema le 31 octobre 2021 église oyo ezali kokumbama na visionnaire na yango Pasteur Ilunga de Paul P. et Zouami na quartier GB arrêt Sosimat na avenue C numéro 28 bis juste kaka na sima ya camp américain barrière 17 boya koyoka mateya ya kafu kafu na thème oyo je suis le Dieu de ton père d'Abraham d'Isaac et de Jacob. Mwana nzambe yoka boya ebele po ba orateur misusu ba wuti na bamboka ya ndenge na ndenge surtout na mikili ya bapaya bakozala wana pona kokabola maloba ya nzambe pe kopesa bino mayele ndenge nini bokoki kobima na boumbu ya satana. Louange pe adoration ekozala wana avec ba chantre ya minene ya mboka na biso pona kokumisa nzambe na système kaka ya makinu ma Davidi stage oyo tokosala parti ya Kinshasa nanu awa na Congo avant tokende lola yo mutu ozana mikumba yaka kosundola yango epai ya nzambe ya Ilunga de Paul okozwa solution na 12 jours de prière ya bakomba pe ya ba délivrance oyo ezali organisé na ministère évangélique temps dédié na quartier GB nzambe balukaka ye secret ya kobonga na vie secret ya lola efandide na monoko ya pasteur Ilunga de Paul oyo azali kosalela nzambe na ndenge ya solo oyo tolobaki te tolobi occasion à ne pas manquer yango yo Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya mibali o bazalaka soki akabwana mwasi abotole biloko nini so sombela ye ata sombela au téléphone soki bokabwani yo na e contrat esili akobotolo yango po ye comportement o intéressant ki biso lelo na KNB News bokandiki bakino ba réagisaki ana micro ya Peggy Lunga. Cadeau ezali présent et loko oyo offrir na moto sans kozela et loko mosusu son retour yango esalemaka mingi pona kosepelisa moto oyo aza en face na yo cadeau ezali culture ya reconnaissance pe ya koluka kosala plaisir na moto en face na yo tokoki kopesa cadeau na moninga ndeko parent pe vice versa kasi lokola ezalaka signe ya affection pe ya bolingo na ba relation amoureuse pe deux personnes en couple bapesa na mingi ba cadeau pour na kotalisa attachement pe bolingo na bango kasi leo na Kinshasa tokuti phénomène pe comportement moko wapi mibali babotolaka basi na bango biloko soki bakabwani biloko oyo apesaka etango bazalaka en relation tomituni comportement wana ezali malamu to te mpiaka kaka motema mabe to pe nini nde esalaka bana mibali bongo. Comment que tu veux vivre là moi si tu veux vivre un peu bokabwani faut boto biloko pesaki. Ils en sens te
yana sasa ata mukete siko bon yo zui oyo sombelaki ye siko so asengi oyo pa pesa o pesa nini ya yalo wa mwana komi na mbongo aye lelo pa papa na ye pa parent na ye papa na mwana komi na mbongo belé oyo nyonso salelanga na vie salelanga ngo papier comme ça nazongiseli yango est-ce que papa moko akosala ngo ekozala te donc c'est regrettable na mibalo basala biloko eza malamu te wana baba shopping vrai Dieu lora biso ba Didier Hicham Maboye na saleli mwasi makambo po aboyi ngai suite ba drink bakoya ba retard na botele ba plan mais ezalaka te wana baba faux jeune wana ba jeune bavandaka mingi na kotanga ba communauté po mona o na bouger commune na pesi bango ba conseil ke so oboyi mwasi pesa chance asala vie na sikofa koma na niveau ya kosenga o ba plan te pesa respect pesa pouvoir wana conseil luta mingi akozana ba réserve manga muso akolobela o ya kosenga ngo ba opesa nga ba nzoto na nga ba taye belo salela ngo conseil na opesa bango de muto aza na kati na losambo akozana ba penser wana te oh na pela ko plan bo pesa ngo boto nango de potika bulu na ba faux jeune wana ba shopping vrai job vrai ya vrai nora ko sama mwana te wa luka linkonda so c'est que ya mungu na nzungu lotie mungu na damazi ya poli ngezo ngisa ya mbuma wale ko migwa wana penzela bien te so bokabona na mwasi atosombela ge biloko ba kabelo ba téléphone bani donc tikela kaka tikela nango biloko mokili ya nango ba bien matériel au sang nango lo moté quoi donc tikela ye moko nzambe ye monde a roger c'est ka sala gyo mabe tika ata sala gyo mabe te so bokesingi bokabwana tikela ye ya nango biloko mokili mema opa imoko te atozwa ngo te ya nango eloko te atika pena comportement eza bien ata moke te donc mwasi so déjà bozana ye déjà akomi déjà yayo soki esengi bokabwana bokabwani mpe kobotola eloko moko te biloko mokili donc bandela yango biloko mokili eza nango ntina te donc jeune oyo ayebi koluka par rapport à comportement mibali wana namonaka bango bayuma pour un vrai mobali soki alingani na mwasi s'engager dans relation moko X na mwasi aza être moko très faible à cause ça demande pas mobile à chaque fois mobile sombelanga bo ce que ça dit que relation est aboutir na le côté c'est qui est beau kabwana ce qui mobile comme na niveau que au ravir mwasi biloko au sombelaki donc eza na tinate donc to ba à part biloko wana yo ça sur mbongo sombeloko mususu te yango faut récupérer biloko wana donc comportement ya mibal envers basi na ba façon wana eza penza bien te. Ndeko mobali yeba que rupture ezali fin du monde te, il faut toujours que se maîtriser et ezali intéressant te que bokaboni na mwasi oboto la biloko sombela ye alors que bozalaki na ye ensemble pe azalaki cher pona yo. Soki opesa moto eloko mwasi to moninga ata kondeko na yo yeba que ezali lisusu ya ko récupérer te po ezali cadeau, c'est-à-dire que cadeau ba pesa kape ba bosani ba senga kayango lisusu te. Ezali vraiment indécent ko kene ko senga moto biloko pesa ye pendant que vous allez en couple et bongo compagnie na ye pendant tous ces temps topé tango nyonso ya malamu bolekisa na ye est-ce que wana pe ba ko futisa yango ezalaka cadeau mwasi akoki kopesa mobali cadeau mobali pa akoki kopesa mwasi cadeau yebela vie eza compliqué kofutisaka moto eloko te quel que soit mabe asali yo wana eza conseil Kinshasa et l'équipe partout. Sa édition na biso ya mokolo ya lelo na côté sport wapi association sportive Vita Club ya Kinshasa azalaki éliminé après nil moko asalaki face ya Marumo ya Afrique du Sud na score ya 1 but partout. Ba détail epesami na Nathan Siata. Association sportive Vita Club ya Kinshasa a outi kozala éliminé na course na formation sud-africaine ya Marumo Galante après match nil ya 1 but partout na stade de Marty ya Pentecôte awa na Kinshasa. Ezalaki match en retour ya 16e de finale ya coupe ya confédération ya CAF oyo ebetamaki mokolo ya vendredi 22 octobre 2021. Ba congolais ba fongolaki score kaka na 19e minute na entremise ya Jacques Magomba tandis que bi ya ba sud-africain oyo ekutaki cher na ba poulain ya technicien français Dominique Sionsi yango intervenaki na ba arrêt de jeu soit na 90e minute. Match nil oyo éliminé ba Moscovite ya capitale congolaise après défaite na bango na match aller ya 2-1 il y a une semaine en Afrique du Sud.
et sengeli ko rappeler que formation ya Marumo Galant Oyo ezali équipe Oyo Salemi na 2020 pe actuellement et ezali 15e na classement sur 7 clubs ya championnat sud-africain et pesi pasi pe mawa pona komona jeune club Oyo et uti ko sale makala mingi te il y a 1 an kasi ba tenir club ya ba Moscovitch Oyo ezali na plusieurs années déjà ya ba compétition ya minene Oyo c'est beta pe ezali équipe ya munene ya Afrika ezali malamu te ba konzi ya Vita Club bocha mayele pour que ba pareil bêtise ezonga lisusu te na ba championnat Oyo ezali ko ya et pe Sabino Makasi pe bo continuer lina foot poto yebite bozali ba champion déjà ya lina foot et sali kitoko kasi kolongwa kaka ne bandeli boye nde ezali malamu te kasi bocha ba effort pour le sport ezalaka na 3 résultats nul défaite pe victoire courage na ba Moscovitch Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nabino Baignon Sobozo qui libaku ya kolanda KNB News ya mokola lelo. Merci na confiance pe filete bozo lembate na kopesa na KNB News kasina bosa na te kopesa. Merci na équipe technique pe rédactionnelle ou basala ki mosala kitoko na sima caméra tozaki bon na papa Timothée Kayembe régie simba maki toujours na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga ngana bino tokutani mikolo ezali koya kasina souhaiter bino kimia na mabota na bino pe weekend lamu magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino